Parce que le loco doit vendre mon tout. Il faut la qualité. Bon, Kapachou là. Au moins un moment dans l'obaka, au moins tu as une émission. Bah tu vas bien quand une émission na taba bouti. Oui. Na te bouti, faut de te 4 couches pour na ba ata mo eza makasi. Makasi ba souki à poulet. Mais un moment pena pe na te bonabité. Na na li papa pour na que tourner na film été. Ouais. Ozomona. Ça dit toza na ba niveau mususu ezara ke esenga ozala simple. Mal moto ça comme na monopole ya ko humilier moto. Moto ça comme na monopole ya ko finga moto. Respect. Même ma vie de on dit que et comme même le niveau hein. Tant sous place ba place te foutre la caille. Moto tant sous vie de couple moi ils soient mes voisins yoki. A ju akebete di solo na bataille. Donc toza sous neloko ko ça te pour ba paka yango. Yango moni ceux qui ba publier mitaka ba paka ngana zwa kesengo. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, garelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami souteye bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Moi, c'est d'abord on se voit dans biso na Kapash télévision. En tout cas, merci bolinga biso mingi, boza de cœur na biso. Biso peut bolinga bino boza kaka. Et merci na papa Paradis. Oh après ça biso pena maman Mania de temps à autre, tu es au salon vraiment. Moi ba débat oh et ça la pena que tu réfléchir. Na mon appel ba commentaire bo se pela mingi Mania lo bara bien, surtout côté ba mabala, que na nango bien malgré que so ya betika conseil. Batu mingi balinga conseil te pour niveau ba fuli ba paka ba vanda ki na bango ba fulami pona nini manya pesa ki ka conseil comme papa mama paradis bimaki na habité a ngana leki na ngamanya to ko tanga lisusu mutu te en bien tozaha hawana soki botangi mutu en bien boke ko sala makita la Kapachou la boso habita la la muki a eu décision à matanga miniature toi matia bampako balekata musu depuis 1999 1900 wolo tala mpaka 1999 mama était sur la 2026 est-ce que ngam na be perdant to bénéficiaire te ngaza na kanga ndejo yebi te mais quand même na bien na vie tout ça non maïle te Kapachou là surtout peut-être comme maïle Kapachou là li kama maïle na éviter sur les président de la république. Oyebi ke kana kanisa so bato bakie poto bakoma mayele. Mais on a compris qu'il y a beaucoup de gens bana poto bakoma bazoba. Na bango bato ebele bazana poto mais bakoma ka mundele te. Ya mundela sakana na bato. Mundele kutu te, mbo mundela zoba pa zali. Mais est-ce que yo moko na kota na mundele te, yo moko na okoma na mayele. Po oyebi ke na Kinshasa na zoki grâce chance oza mayele te, na qu'est-ce qu'on a poto. Na koma so mayele. Te. Wana pika eza pika po ma pa fachi. Tu es là pour ma nzambe. Tu es là nzambe. Moi tu es là pour ma décision. Décision. Hein? La vie est faite des choix et des décisions. La vie est faite des choix et des décisions. Ça dit nenga na vandi boy makambo nga na oloba ah so muta a décidé à comprendre en côté. Tant pis pour elle. Écoute français. Eh. Nga za na poso na améliorer. Au sololi. Ozomona na pesa bato na mbote te pona pena bato pesa mbote belé anniversaire za kala mingi te ça liste Papa Dior na mona ke lukaka mettre de l'art abeta zekango kuna na chope na mulangi po na moni okomi vraiment indifférent makasi Papa Dior anniversaire za le 23 octobre
En tout cas, message à ceux qu'on appelle sur Zaka Yangoana. Merci de bien sur Bolinga Malika Mania, Thierry Bouda Construction, mon partenaire, Bozane Soboti Kelanga Thierry Bouda. Thierry Bouda na biso balobi innovation sikana kati ya Congo, olemba kotinda bambongo bamelo bambongo. Olemba kotinda misolo. Bamela yo basalela ndako te batonga porte te batia plafond te batia eloko te. Thierry Bouda aza wana pona kosunga biso peuple congolais. Ya Bouda Bouda tozaka eloko to tolongola oyo to chacha ya Bouda non ya Bouda. Donc on a ba problème, on a poto partout dans le monde, Chine, Italie. On y va si c'est l'onda kuna yo Thierry Bouda zawa na bo sala papier na bino bureau ezana immeuble à Bibi Play na 3e niveau. D'où on a besoin de Thierry Bouda au contacter Malika. Ba maso eza azape na maison na ye, ba ciment bo osomba ka pa na ye, nyonso eza ka pa na ye, ba mabende wana ba souda kana to yo ba souda na ville. Nyonso eza pa na ye, donc ça dit chez Thierry Bouda construction pas ces actes. On la ki se ka batongela nga boy. O pesi construction ndaku na yo. O ka wele ka net afali. Donc car ndenge Patrick Bakalo sa salaki. Oh, yemta asale maboko ekota yiwana. Te maboko ekoti te. Thierry Bouda osala Bakalos. Bakalos na bete biso kaweleti. Oh, grand chitakiti. Yebite. Omoni olongwa warrior. Olongwa warrior. Na komane gauloise. Okoma gauloise. Bozo pour la PK quand même bon ndima. En tout cas en passant toujours continuer na biso pour makama ko solese belé. Babi film bo ay misi générique. Te non assis sinon mabanga te. Tokokota. En tout cas, Madame Honorable Yvette Angoussi Zanga. Boniye. Madame Honorable Kalamingite na zwaki na Tchombo. Kalamingite aza à Paris, aza ki na États-Unis à Paris. Madame Honorable Yvette Angoussi Zanga ana matera penda voir. Maman anniversaire le 23 jour J-16. Non Lukae. Oh Lukae Yangoussi. Ngando benga ke Yangoussi. En tout cas maman a dit Kupumba, merci beaucoup na yo. Riti bote nzamba loposo, Mikolo to zongi. Rappelinga Rita bieko. Riti Boté ana pomité bongisa le poste na yo avec Riti Boté mikolo to ana ba promotion ba le na biso ne so caramel to kitisi on a ba $10 kende ko luko sonner le poste ba papa bo vani na sima caméra bo sombe ba si ba mafuta le poste za bota ya tenanga na za ten kitoko bota langa ba kento sinanga ezate bino bolinga ka ko vanta ba si masanga mafuta zo somba te po mabe o vani na mo sina ba po kubuka mozo préféré sombe masanga mela. En tout cas, je suis désolée, c'est triste. En tout cas, merci. Brisée. Je suis brisée. En tout cas, merci. Oh, bon, t'as la biso, tolinga rabino, to ebi ke boze bele batu mususu malika obokinga te, to tsarana bio na mitema. Jenny Matumona, loboko pesaka bakata ka tele ke bata papa Junior Matumona. Ya Sylvie Mulumba nanga yaya, ba bon guérison na place Ozali, na linga komingi ya Sylvie Mulumba. Voilà. Merci en tout cas Mania et Sango et yeli biso ya mabe lisusu. Sango mabe après makambu oyo ya sa Sarah Kanku pour amela ki sniper mais yeli biso sous dossier balobi ya vane pe crise wana et salami kaka pour na mahamba bolingo soko koti na kati ya libala to ebi ba mama na biso akala balwara libala ezali motema makasi slogan mo komi koloba mape oza motema bo mama osipote mobali osoba moni mwasi alingi mobali ya mabeba habité azana motema kolinga motema bo mama est-ce que effectivement bate ya kabino yango pa ba mama fa bokota na kati ya ndako ya libala to bo adopta kana bino kisongi songe utaka na kati ya libanda boye nango na libala eloko mususu o pe ba pakabazo loba yango mingi basi ya mabala bakomi na insolence mibali bakomi komi mona na insécurité yango babaka mara mingi libanda insolence de yango bomi Vanessa Batus bona na bi entre parenthèses Kapachula en tout cas paix à son âme Vanessa Batus jotali moi si opinier makasi oyebaka ye il y a vite fait quand on a Jérémy Kaka OK et puis non il y a une famille Chumbembele que je salue bon séjour en Europe Yami a invité Rabiso na Vanessa Batus kuna et pas na village Batus et comment on a ka vite faut bika biso bika bato le kama mungwa donc au moni puis moi mutu vite fait ba présenter pe mukolo place mais to sola pe mingi ba travailler na masido to pe se bambote
ba condoléances na ye aza travailleur asala kuna ye alambela biso atumbela biso mpe bangolo kitoko mpenza donc c'est un peu ça Kapachula bon ba version mpe eza ebele entre parenthèses na okotanaka mpe na bakati te ba version mpe ebimi ebele ba version eza ebele na liwa ya Vanessa Batouzi te bakomi komanipule biso na facilité ate eloko eza bongo te bolingi bokomisa bongo mais Anthony Tshisekedi ayebi madame Vanessa Batouzi te mais bozwi botie kuna bozwi na munduki botie mpe bolikolo moto madame Vanessa moto esi akufi na ye na makambo na ye mais bino bongi bozwa mais Anthony Tshisekedi bolatiseka eloko eza bongo te mais Congolais komi na problème to ndenge nini bozosala mabe makasi bopeselaka biso bavraie version soki eza na version oyo balobi ke madame Pompaka akendaka azwaki deuxième fois en tout cas nga na oconseille babasi nyonso mabala na okende gauche à droite te mpo tokalkile ete na ville mpe koro ekendaka ozomona Kapachula tokende tout droit au but nalobi boye napesi conseil na basi nyonso mabala opaka azwaki 3e numéro 3 opaka azwaki numéro 4 opaka azwaki numéro 5 asalaki village numéro 1 village numéro 3 mama vanda mokili eza ya nzambe mokili yango eza ya nzambe bible ezoyebisa biso chaque chose a son temps lokola bango bazwa slogan ya koloba kake mobali atrishaka kaka mobali abimaka kaka chaque chose a son temps nakobima wana ebele mpe baperde bavika nakobima wana ti ebele mpe baperde bavika na kotriche ti ebele bazopibia bango mitakala kaka na kotrishaka ti biso tokokweyisa bavaleur na biso te mpo mibali baotriche soki bolingo na bavaleur bande kopesi ezaki ya 40% ekomi kokita na 20 protéger ka 20 wana protéger 20 wana soki mpe moto akokita yango na 4 protéger 4 na comme ça tie koma na 0 totala finalité ya likambo parce que Kapache conseil à kopesa eza sauté lelo soto okende ba commune ba divorce ezosalama mingi source nango ezaka bango mibali parce que tokolobaka ateke ndenge nga na yo kopesa conseil na moninga na nga mwasi il faut supporter nga na ko supporter mais est-ce que yo supporter non kokate est-ce que yo supporter et puis il y a des choses que toko supporter ti ba ko ko sumba liko azolo supporter car pour na vendre libana Kapachula yango wana penza toyebi ke bamame ebele bavanda mabala mpo na bana na bango parce que lelo la plupart ya bana ebele baza libanda omoni so tobi tozwa parfois ti tokende na baplainte na biso bakanga mibala ebele no bakangakanga bango mpo so tobi tokalkele nombre des enfants baza libanda baotelengana soki olandeli susu nango ezaka bapaka paka zwa mwasi moko boye babengana mwana koma shege ebele paka bomisa mwasi na ye moko boye ya ndaku abala mwasi mosusu mwana retombe akoma ndoki mwana akoma shege ozokopa Kapachula soki tozalaka bafemme forte te mais ntango mosusu mwasi bana na biso mpe bakoma bashege balakisi bango ke mwasi akokufa na facilité pour remplacer nalobi mobali azolela mwasi nayebi te nalobi mpo na nini te mpo na mobali ya Vanessa Batouzi te tokenda bamatanga ya bandeko mibali bakufeli basi na bango ya ndako bambanda baza na bayebi kocompatir bayaka ebele mais eza mpasi omona mwasi akufeli mobali mpaka mo baya kocompatir na ye mpo paka mpe ta mosu aza ne te paka mpe aza te mpo mwasi ntango asangashaka bipesaka corps et âme et esprit mais bango bapesaka corps na âme esprit libanda yo olalaka kaka na corps mais esprit ekendaka kolala so na monga fula ozo comprendre yo olali na corps na âme mais esprit elali na gombe siko esprit mpe ekende mbango esala nde nini elali so ekomi 6h5 mbango avant kende mosala leke na kuna kemela café ozomona Kapachula donc toza so na eloko kosala te mpona bampaka yango yango omoni soki bapibie mitaka ya bampaka nga nazwaka esengo nazwaka esengo Kapachula balapa mpe te
baza misala butu baola pandeni non côté bango te lelo kapashula bandeko na biso ebele bazo souffrir na bandako mabala soki bayiba na ba problème na bango ozwi non seulement problème mobali ozwi suna bandeko mobali pe mibali lelo bakoma complice na bandeko na bango kasi mibali lelo makasi Oma be seme ke obenga abengi pende dans le bangate ponga de chez ça mabongo te parce que munga na vie de couple nanga to se comprendre to ko so na pe siko to discuter pe siko ka siko na pe to yokani pardon zo mais to zo ka ba ka ebele na ba Europe partout dans le monde na ba Asie Océanie au monde na Océanie kuna na Mujumbura ba idiofa kabashula ba problème couple za partout ti ba idiofa partout na ba Rwanda partout bitu bezo bumba ma yo kuna yo mona ka mutambengi on a problème na vie de couple mais kuna guerre ça bala kiso sko mpaka mbanda mpaka zelio otalibo ana problème tam su ya po na to loba na to beta bording yo kité ba mpako ba vai na sima caméra ba so me ba se ba mafuta moko kuta ina likangu moko boye donc poso mabe et kokani na poso mo sinote te to fingi te net mo we na mbanda na otomoni yebisanga exemple y a pas photo balim sara ninga mabete te muta ba paka ba nini vaut mieux ye que yo te siko tu nga nini siko mieux vaut ye wana ke yo finalité no pezalaka nzamba zoika bambi na sakiti sai totala mieux vaut ye wana soko vana vanda te bazaka ba yango moni kapashula yango moni bashita bato belé bakoma ovanda ba raisonna ka shit nange uta wapi basi okenda kuna olala na mutu mwa libabe abebi senyo makambo shit ekoti mutu osibika ngai mutu mieux vaut ye ke ye wana ekomi mieux vaut yo ke ye boso bazi mutu asika ba langage mo bapaka bakoma nango so za mutema te osa crise nabi ya kapashula na koti na champ kapashula kasi yango nezalaka te ba valeur bando pesa yo 40% tanga komo yo ke lengi kuna komo ba valeur na komo longola ngo akomo ke pesa kuna yango ezo sake apesa ko bangala mabe ça bon kasi za bongo mabe azwi pe na poso na yo apesi ye poso na ye ya makasi ya apesi yo ozo comprendre kapashula. Donc mibali ya leo tokotika ka bango kana ba prière moi te kana ba prière faut tia mibali bo offrande pour ene mo ba mso tozo sambela ya donc immaturité c'est plaça basé belé kapashula ba réalité zebeli et belé makasi madame Vanessa soka kufi pona yango en tout cas naza désolé ce qui est la vraie version parce que ma version est belé ma version est belé ce qui est la pona yango en tout cas na désolé moi si on appelle ce qui est mon kolo mobali a kufi et bongo yé moko pe les concernés vine ekotika ndeni Vanessa tikiba misa toi na mona 2 ans nene tinga bona kei na tiki vitoya nanga na tika pona mutu mo quelconque na français ba moi si ba bani quelqu'un qui na féminin pesa ka quelconque kasi makasi ozomona kapashula 2 ans to mi batela bi bezo biso biso to batela mitema na biso koleka nyonso koleka ba bijoux koleka mapango koleka bilamba koleka nyonso koleka ba caméra makasi yango moni ata ba na sala analyse nanga na zongi ndako nanga po ba bisingo kuna ba fongolela ke live ba matiso kuna etanga na zo batela mitema boka na lambi to mso nanga na te solo na fufu nanga na saini na mini soupe merci. Et bon pas Christian. Na biboye. Pona eloko mo bo soulever. Eloko mo soulever babi ke. Oh, mi bale be babo ba si pona insolence. Ba bani insolence Yangwana. Ba kosi. Bongo ba couple belé o tozo mona ezo kufa. Ba sona baza ba insolence. Baza ba insolente. Babi insolence ndé fandi penza. Soki moi si yo zo linga moi ça supporter. Bêtise na poni po supporter insolence à moninga te.
Avec Kapachula. Là, on a celle maturité. Yo lingi yo ba sipoto ndo kenda ndenge yo linga okende ko kitisa pantalon. Na insolence na ngai. Oko supporter nga ko vandisa ngo komisanga mature. Bino bolingi biso to supporter to bongisa bino. Immaturité na on supporter. Mais ngai insolence na nga. Oko vanda te on encadrango. Na zonga mature. Ok, c'est que nga divorce. C'est que tu vivre à mon kilo, c'est que tu côté monde à plutôt parler. Bien on de kota. Babi pas Christian pour payer 425 veuves. Pas Christian. Ouais, réalisateur. Yo pour on les lives. Pas kana. Ah, Christian paye son âme, bienvenue tu veille monter samedi. OK. Ah, Babi basi bazo bamba maya ko bamba mala musuna ye momo est étonné. Kassit. Mutoka neti siki boy. Na ibi na pe moi sinete. Mais au moins quand lobby o liwe yake tiparaté lobby siki to bise to kete na mogi boy basi ba bimi 100. Mais biso mo ba ndekona ya basi ba kangela biso mitema. Tala niveau muto na basi 50 bo kangi mutema ta moko obeta te. Moi était. Bon mutama so kufi na défendre yo. Oh, so bazo ba mbena ngapi na taka malubati. Leo na ndenge ya Kapachula. Non, comprends. Mais bah là il venait bah TikTok et BBC mambo belé hein. Donc et comme mututu a comme na mokilo déjà mututu a comme tellement ba réseau ça mututu a comme na monopole ya ko humilier mutu mututu a comme na monopole ya ko finga mutu respect même ba vie de couple on dit que et comme même na niveau hein tam sous place to foot la ka mutu tam sous vie de couple moi ils sont mais voisin yo qui a ju akebeta di solo na ba réseaux sociaux respect ça rassou donc privé ça hein bon moto si ya monga na pas paradis ta to discuter ba ka to kite ba voir wa to bossa ke to discuter mais to bito kite na ba voir o ba yo ka biso te po tu ezate ba ko bossa na ke na vie de couple ba to swana ka couple so na te ta couple ba hypocrite o so mo ka Kapachula de kona na bossa donc surtout pour ba maman place au monde ke bo vandi penza o vaina mobali na yo ya vanda vanda place kimi eza vanda dispute na vie de couple ezanga te mais ya kosumbela na zolo boya penza pourtant okufa otika bana ya obana mwasi mususu bana no baza rester si ya kosumbela na zolo eloko le kitika ezate tozaka te mais ezaka te pona na vie de couple na lobake moba siki wana ta ayeli mbanda tina ndako vanda po libala te po après libala motema eza c'est ça yo tolingaka ofandisanga me bo motema ozosokola ngo solikaba basemeki gintie kwa noninga yango mpe mingi te semeki ya ndeko no te okofana olia te soki semeki ya ndeko no bacouple nyonso kabwa nango estce basemeki ya balanda o balanda te bachange mpe bamifi mo boye na banadege mo ozalaka na bango basemeki bachange bakoma basemeki bato misusu etenga mpe basemeki na bandeko nanga te baza bandeko ya page mo ata toswai na page mo naoke funda mpe bandeko ne te tika boye bakoteka ye bozolaki funda mpo babini te tolongo ndeko yo tokomi ya yo ata babi tolobele mascara te balobela na bango ye me baochange te azaka ya bango yango na bi aza ndeko na nga baza bandeko na nga te donc so toswani mie foku na esukaka mpa na nga ok nobeta te tosukaka biso mbale système yango bien bo bandeka na yebisa kosalela yango te baza bandeko no te koboma nzoto te ke soki toswani na jamais komeka te bakopesa baye conseil mpo bana mposa bozala mais baoboya ye te aozala kaka bandeko na bango osololiko baza bandeko na biso te kobukana te Kapachula wa limite ka fo ezala tozala na biso bien basemeki na nga et tout ozala bien moment opartage makambo tokopartage makambo eza important oyo ezoconcerne nga na semeki
na libala ndeti boye na couple eloko nini oyo okoki koankese eloko nini mpo okoki koankese te po eza na bato misusu nga na fille moko babenga ye na salon epariti kuna fille moko babenge ye pena alo nafanda na place moko baotongo fille wana akateli na moto azobengela elingala bi mpo nini ngo bebisa journée na nga boye so batongaki nga ovandaki oyokaki sikoyo nasepele na fille makasi mais oui nga mpe nakoyoka to te nayoki yo après nayebi si yo merci mpo oza motu quand même osali bonne fois ya obenga na bacrédit na yo après nayebi si yo merci makoyoka mpe elobi te kuna nakende kotia motu mbeli mpo yo ya kopesanga message osololi ko kapashula ngani naza boye nakokanga beau-frère na nga mobale ndeko na nga propre na mwasi omoi babeau-frère na balinga nga yango anniversaire na nga boye ndeza baobenga binganga de bapesa bakado tika boye mpo so nakangi bango na bandika obatela bango nabatelaka naoyebisa ndeko na nga te me ngai nakogere yango biso mibale mpo naoyebi soki eza deuxième fois te ok na sens wana ezala deuxième fois te epuis nakebisi ye nga dosadi nga na osala opération oyo yo place ovandi oyebi te mpo batela kaka nabi ekapashula sava poame eza te nakangi mpe na yo oyebi soki nauti okanga otika nao na motema soki oboboyani te moko mosusu mpe ovanda obetanga bordi te ye ayaka oyebisanga mpo tokabwana tika epoani kemba na bamessage nyonso eza ya kopesa te oke obima mpe jalouse ayaka kopesanga bamessage mpo nga nakabwana na mobali na ngai naoyebiso kapashula ndimi na nga alingaka te alingaka couple te alingaka couple na biso te mpo soki ya chaque fois kangi ayaka kaka kobetelanga mpo anini sagesse comprend kapashula beau-frère okangi ye gérer non tant que beau-frère na barespect madame ndaza naza mwasi na ye ape na mwasi na eleki na nga donc nde eza boye passe temps mpo biso mpe na famille toyebi ye makambo nyonso mais bof nga natiki na nga yo bokabwana ka namona nde bokabwana prochainement so nakangi bino suka bino mibale yo moyebi kaka enomima déjà pena na famille na ndako boyeba mpo eza respecté et puis mpo nga na profene api bopona bacoin mpo nga na mokili tika boye nga na barelation babumbu na balesele mbau na bamakala naza barelation partout so tokende masina partout so tieka info boye comprendre neti mikolo na osiege mingi na bumbu mikolo toza na avec ya Sandra Bisanga balobi SB Arena efongwami appartement Sandra Bisanga madame en tout cas bosolola inauguration eza le 10 nakoyebisa ye asola na yo SB Arena na landu wana kaka na direct te comme Sandra Bisanga SB Arena wana bana bumbu nde basengi balobi te depuis bumbu ete bumbu eloko boye ezala te abeti mama ya mabe ya mabe appartement et puis na prix ya billet $25 moko pe bino bato bolingaka mibale misatu 4 bokende kuna na SB Arena chez Sandra Bisanga ovanda na kimia likolo kuna pe eloko kitoko ya kimia batie pe masanga na prix ya bien ya malili mais nayebi so salle de fête pesa ça va muta liboso kozwa salle de fête na jour ya inauguration le 10 aopesa 1200 azona na 1200 seka niati eloko kuna ya mabeta ka bana bumbu babi depuis bumbu ete bumbu eloko bo ezala te asali kitoko penza eza wana babi le 10 inauguration eza na SB Arena chez Sandra Bisanga en tout cas tozala wana mikolo na siège kuna mikolo za kuna mikolo zaka moto wu bumbu donc c'est dire ça moto ka siki so ke tromper kuna na kangete na moni ya Hélène Kalema zongi activité Arena pardon ya Stade de France ça va azongi ya Hélène azana kaolinga ke mingi tu azana kaolinga ya solo namoni image ten display ya solo mama H nasepeli makasi nasepeli so pe mama H te azala penza azala donc chaque chose a son temps moi elona lobaka chaque chose a son temps c'est ça ko les atina eza tina te ba obi ba wela bazwa mbangu bazanga pe lelo awulu wana te mukolo yela yo oyeba te donc nga pe soki mama H azali na kawele na mona ki yango te en tout cas merci beaucoup na papa pe ba leki merci beaucoup vraiment na papa oui on dirait pas quoi ça na ki azate azo yamba batu na ye OK faut yamba pe ngati
Hein? Il faut y Mbappé. Il doit être sous position, au côté. T'es meilleur, il y a ma position. Il y a, Il y a ma position. Pas quand tout il y a ma position. Aux assis. Naza vraiment sûr. Na sûr. Tout n'est. Vous avez na WhatsApp té. Tout n'est pour ça qu'a pas sur la ndé. Capacho to iba ngembo te. Bon, il va caméra té. To iba ngembo te. Et bon ça prend que ça na kawele ou ba ni. Non, c'est pila. Quand on a mon maman H non c'est pila. Ba tu super ba kana te ba mona na sila. Mais ba mona na sila zo le sanga kutu. Ngakutu na lesa. Na yo pe te to. Comment dit Kamango, je suis j'étais étonné. On a brisé. Ngakutu sila na lesa ngati. Mais yo alesa goni. Ezali biloni. Ezaki ba pat mo boto lia ki. Ah, Bosco so moninga na kawele na mpaka. et ça nga bien. Émission pe na. Oyebi bien na linga place nga za yo pozala. Ah. Et ça bien. Pour émission pe na boye ya makasi penza. Wana ota ka robe boya. Donc kendaka na robe. Ya stade de France. Pour to linga sexy te to boya. Mama Aisha za ila linga sexy to li. Bapa ne, to li sexy kuna te akawele. To lingi te. Ah. Te to zo linga te. Oh, kuna sexy To zo boya makama mabe kuna. Ah. Boya mfute biso papu. Te. To lingi te. Sortant. Merci en tout cas ba Hollande biso. To moni boutique. Boutique o elatisi bela. Non, côte Sowana, parce que aux Dobana sont partis pris. Et là, c'est comme parti pris. Oui. Et là, Tibel, tu as top modèle. Tu as une réalisation, ils ont bien été. Ils ont quand même star. Parce que rebelle, on négligé visibilité na bango et Missy Bella qui to côté, bilamba balatissier, ba posture batie, comme dans la sou qui tient maquillage et ça qui to côté, bazaki qui ba contrôler, ba benga qui pour ba utiliser. Yo en tant que mon pandisa encore le bani. Ou to pas dans la kati, il y a monde de visibilité. Bon, Kapachou là. Au moins un moment dans la lobaka, au moins tu as une émission. Bah tu vas bien quand une émission na taba bouti. Oui. Na te bouti, faut de te 4 couches pour na mabe ata mo eza makasi. Makasi ba souki à couleur. Mais un moment pe na pe na te bonabité. Na na li papa pour no que tourner na film été. Ouais. Ozomona. C'est-à-dire toza na ba niveau mususu ezaraka et senga ozala simple. Malgré oza devant caméra, mais oza non simple et eza passable. OK. Tant que tu as un moment de publicité, ok, c'est la moto publicité. Publicité, c'est-à-dire que c'est le loco où tu caillou. Oui. Au ce moment. Non, là. Publicité, c'est le loco où tu caillou. C'est-à-dire que le loco où tu caillou, il faut la qualité. Même si muta ko yo somba, et c'est la même habitude. Tout ça va promotion ba perruque qui ba nini ba caméra. Tam su bisu ba pisi bisu na caméra qui to koto ti to sel publicité mais tam su muta yo somba boy abaya puis caméra on a mona ki boité. Ezaki boité nde nini o bo teke ezaki to ko na mona ngo boité bo luki bo konfe ka ezaka ndenge moko mais et tout pour nini parce que loko zo ko vendre moto. Il faut la qualité. Déjà de 1 babela bela baza ba genre ba forme bilongi oyo na ata teni maquillage te asa na bien asa ko ba biso pour venir sur ba moni akangi pe ba arabe asa la longi to ko so akangi pe ba arabe na ye baza ko ba bilongi na biso ata te maquillage te mon des fois au moins ba to esa malika même yo isa malika ko teka maquillage belete yo longi no feza la boy alors pour na te maquillage feza muto ebi ko maquiller nga po longi na nga ezala bien. Osomona. Ouais. Sikoyo. Ngapa na poto ba beta mbalo sumbuti. Si sikoyo ba commentaire ba oyela ka yambalo. Encore plus qu'on peut connaître au bâti belle. Et ça va faire pour y nous sommes solo bien te bimisa be. Eh non tonté. Ba yaki susu. Non tanga ngote. Ba yaki susu ba beta mbalo fort. Na boy na risque na perruque. Et ça va mbalo. Effectivement. Ça dit quand des bêtes qui yo teke ko ba tipi maquillage ba beto e beto yambalo. So côté ba beti ngambalo mabe. Yo mto elinga ozosenga kimbalo. Non non so mais kamni. Ba bi yo ka so. Adi talala la mukia comprendre makambo est-ce que vous sani. Adi talala la ka comprendre gete. Ah, ata bo fa na mindele mais bo ko makanise ko la kate. Et puis ba faut quand mikolo trop ezaka na poto. Normal kaka bo faut continuer senga yebi yo yebi nga yebi yo ta avantage na yango wana tu répondre à notre mouton voilà capable
Kapachula. Hein? C'est-à-dire, déjà, nous condamné maison. Parce que de un, à ça, nous shit. Ah, ils shit. Mauvaise campagne. Oui. Vous comprenez? Moutou a maquillé belle. À ça, les shit. N'a pas singa bosso ba meme. N'a pas tu ba meme linga yebo na lingate. Ngala supplément. On comprend ça là, mon a fait vidéo ali puta la promo, mais la publié on te il faut checker. Oui, normalement. On comprend Kapachula. Déjà nous moutou a maquillage, ça li mabe. A maquiller mabe. Ouais. Et puis de toi, même na kata style, il y a bilamba to lataka. To na ba perruque to ponaka. Que perruque yo. Fa signer par faire. Et c'est mané lambo yo. Dès tu show ma na faire ça zo beta ngo dès tu na za pas rut. Vous comprenez? Déjà belle ana pas mon bon hôtel. Kende ko pas faire j'ai ngo soki $100 to 80. Soki oza produit à Rachel top modèle. Mouton la tisayo. Il faut amuser mbongo. Akena ngo kuna ba sali soki pas faire j'ai. Soki eza pona coupe on a pona bilamba ba la tela o. OK na faire j'ai ba sali coupe. Et puis bilamba perruque. Et dépendra né lamba ozola tela. Hein Kapachula? Vous comprenez? Même style y est lambango. En tout cas, ngai na condamné na belté. Ngai na condamné comme mukolo maison parce que Rachel top modèle la fille elle loté. Allah taka. Tout le monde a quand même la taka style. Ouais. Vous comprenez? Allah parce que on faut te la vérité. To yebi ke oyo style eza, to yebi ke Rachel ote ke loko boy so na ina ke zoango. Na ke ne pas Rachel top modèle no zelo mo ya kanu ya kafu e ke kitoko. Nga la ta fête ya watch na zo mi bimba na pa na e. Voilà. Et ça la yo bien watch fashion police. Eh na vandaka boto nozonga na moto hein. Na vandaka boy après église penza na tala ka boy papa paradis kotise langa watch fashion police ndako. Na lela dimanche bonga ana problème te oh ouais bate na yebisi yo what fashion police na luko anniversaire kamite papa non to ku dans l'église dimanche mais biso feuille bima na luko gilet katanga gilet et c'est le cas on rappelle que bate belé elle et c'est le cas na beto du solo eza dimanche te et bon ya za problème te c'est le cas Nani ndo le que so ok que c'est que to ke biso mais non on va rendez-vous. Revenons à notre mouton. Kapachula. C'est-à-dire Kapachula. Kapachula to c'est cannabiso. Pour monter mes senga ko seka. C'est faux seka. Monter mes senga ko seka. Netinga. Nazala ba makasi na style. Et là on peut bomara biso. To lingi ba cache. Toza boy toza famille to bandeko oko zape la séance photo to événement mo boy oko benga pe kapage na moni oke okendaka mutu mo ba shootaka yo mutu mo ba sa ko maquillage na lipo na mukolo maquillage ka benga ko salon de coiffure salio suki wapi manya même bilamba otuna nga malika loko moni ataki kapage bilamba na boutique awa to benga naka place ni na kokyo malika ba on salio bien nesi boy faut kotsa ba po malili oyebisanga koto malili fona zo mama na mona ba na ko magale kamba voilà mokonja baba okotela mta ba jean yo na kote mta ba jean ya fila to tie musika bonganya te aventure ana deji na kenda na ko kai ngati tiye ndoki musuye to kotisi ba komba bato kapashwe lelo so yebi na kokite likambo neti nga mikolo yo Madame Laurence, Madame Nanga, bientôt ouverture, il y a maison, il y a billet manae. Toza déjà na nyonso, maquilleuse Zaza et tout pour na ba promotion na mikolo ana de kozala. Tout le monde a par exemple na ba boutique moko Pius. Tout le monde a ba sel chacha d'or. Tout le monde a maquillage chacha. Suki dépendaka na bilamba bola mokolo wana. Ozo comprendre Kapachula. Ça dit style en gros pour na clôturer bilamba na suki na maquillage. En tout cas, échec. Merci, M. Soubolinga Malika Mania. La taille et l'élégance qui troublent les femmes. Il y a Sylvie Moulumba. Moulumba, il y a Sylvie. Il y a papa Jean Moulumba. Il y a Sylvie, Aza convalescente. Oui. À mon abisso.
leki ya papa Jean Moulumba topé sur bambote place aux Ali. Charlie Nyota, des gros bisous à toi aussi. Merci na battu sur Bolinga Malika Mania, maman Dieta Kupumba, maman Dieta Kupumba, et merci beaucoup. Naïbi que bossé belé Bolinga. Ni pas polité à bomba. À Gogola Tante, on l'a tengu wapi. Ma ouais. Capage TV. Capage TV. Capage TV.